Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba. Papa. Nazwela una no position ya Maréchal Mobutu Sese Seko. Otumboli ba mama, otumboli Mobutu. Otumboli Mobutu, otumboli ba mama. Ba mama baza ko représenter kaka ce qui 7% ya pamba si je me trompe pas. Il y a représentation na bango na kati ya ba Sénat na Parlement. Mais où il faut encourager bango ndenge nini ba ko travailler. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse. Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Vous n'êtes Zangissa. pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le président. Parce qu'il ne faut pas... Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba. Papa. Nazwela una no position ya Maréchal Mobutu Sese Seko. Otumboli ba mama, otumboli Mobutu. Otumboli Mobutu, otumboli ba mama. Papa Tambwe Mwamba. Na âge oyo ya yo. Immoralité oyo yo tangele biso olobi bato azi FCC bamoni na mama sénatrice oyo bamonaki mwaye bakomisa ese kestere ezalaki te. Mais oyo yo kuti kolakisa biso ezali scène ya moralité ou bien ya immoralité. Papa oyo aza na respect de la femme akoki koya na makambo ya balabala te aya nango na kati ya etando ya Sénat. Oyo ezali mbala na yo ya liboso te ya kokitisa bato kitisa ba journaliste soki baza ba minable oyo soki pe moto ya nani Dione Ndongala au traitement de tous les mots Katumbi. Mais kaka yo lelo oya kokitisa mama congolaise na kati ya Sénat. Et puis, na koloba, na ba sénateur, nyonso tout. On a dit ba docteur, ba professeur, ba tundi kuna. Basa kusala mama ba menace verbale. J'ai présenté votre candidature au FCC, comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres candidatures. Les autorités du FCC l'ont rejeté, considérant que vous n'aviez pas la compétence nécessaire pour cette fonction et que vous n'aviez pas la moralité qu'il faut pour cette fonction. Ma réponse. Madame, c'est vous qui avez débordé. Madame, vous n'avez pas la parole. Madame, vous n'avez pas la parole. Non, j'ai la parole parce que je suis sénatrice comme vous. Et je ne vous le permettrai pas. Néanmoins, je vais continuer. Non, je ne vous le permettrai pas, Monsieur le Président. Néanmoins, je vais continuer. Vous pouvez continuer, mais je ne vous le permettrai pas. Honorable Vous Zangissa. n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être le président. Parce qu'il ne faut pas... Botelemi moto akokatango ayezate. Mama oyo amoni moto akoyambela ete atelemi po amibundela. Allez bokamate bokati video.
Vwanga nazali ko interpeller au maman yo moto bundelaka ba droit ya ba maman loka organisation ya droit de l'homme bolandela likambo oyo. Président de la République yo maman na yo azali nano vivante maman Marthe. Maman Marthe Benda mwana matoi azali mokonzi mboka ayeba kobatela ba maman. Scène oyo eleki na Sénat ezali ko montrer en suffisance comment tozali incapable ya ko protéger ba maman congolaise na kati ya Congo. Ba boma bango, ba violer bango na est ya Congo mabe, ba timola libulu, ba kunda bango vivante mabe. Ba maman na kati ya pasi oyo boye. Ba kokende ko luka moye ya kotanda biloko soki ba luka ba wenze ba fortune pour ba boko na bana na bango. Ba gouverneur ko tinda ba police ko niata biloko na bango ko panza bazando na bango. Moto akoyambela bango azaite. Na koyebisa biso motango ya nyongo ay kokuta ifala bandanano kokamata nyongo wana kozongisa yango na kesi ya leta kotongela ba mamoyo bazando ko protéger bango kokende ko tia bango kuna ke yo bandanano na kopanza bango oyebi oyo yo tika. C'est ça façon de ko traiter ba mama bakubeta mwasi ane mwana ntsemi kombo soki ekotaki na liso etokola ye liso na misu ya député national. Incapable ya koprotéger citoyen na ye, encore une fois non assistance en personne à danger. Makolo banabiso que non, azui ba problème mingi na la police. Akokaki kosala lelo côté tala Congo yo tuzali kotonga. Président de la République oyeza noko na omususu akolobana. Soko mususu bandoko yo kela ete bobo bandoko kanisa ke mutu na ye kosala malamu te boya ngai te. Nazongisa la kayo kaka makambo na yebisaka yo na 2010. La pesi mokanda pa Félix. Kilo ya makambo wana oyebi yango na yebisaka papa na yo soki okoyeba kotombola kobatela ba mama yango nde kotombola yo yango nde kotombola ke bokonzela yo soki bakosala ba mama bongo kanisa mama Marthe keyeli mama Marthe likambo wana okozala ndenge nini. Ba maman baza ko représenter kaka ce qui 7% ya pamba si je me trompe pas. Ya représentation na bango na kati ya ba Sénat na parlement. Mais oyo beaucoup encourager bango ndenge nini ba ko travailler. Non, wana violence faite à la femme wana tolingi yango te na kati ya Congo mokonzi mboka fongola matoi na yo. Christelle Vwanga tellement pour tolingi to mona organisme ya ba droit de l'homme et tellement na tina ya likambo yo soko que pousser papo na démission to c'est bien yende moto soki lelo likambo ezali akokitana na président ha Congo ezali na chance te a bon entendeur ça to ko pas moto wana te to ko sa pouvoir wana merci. National. Incapable de protéger citoyen na ye, encore une fois non assistance en personne à danger. Makolo banabiso que non, azui ba problème mingi na la police. Akokaki kosala lelo côté tala Congo yo tuzali kotonga. Président de la République oyeza noko na omususu akolobana. Soko mususu bandoko yo kela ete bobo bandoko kanisa ke mutu na ye kosala malamu te boya ngai te. Nazongisa la kayo kaka makambo na yebisaka yo na 2010. La pesi mokanda pa Félix.
kilo ya makambo wana oyebi yango nayebisaka papa na yo soki okoyeba kotombola kobatela bamama yango nde kotombola yo yango nde kotombola te bokonzi na yo soki bakosala bamama bongo kanisa mama Marthe keyeli mama Marthe likambo wana okozala ndenge nini bamama baza korepresente kaka soki 7% ya pamba si je me trompe pas ya représentation na bango na kati ya ba Sénat na Parlement mais oyo bokoencourage bango ndenge nini baya kotravailler non wana violence faite à la femme mwana tolingi yango te na kati ya Congo mokonzi ya mboka fongola matoi na yo Christelle Vwanga telema tolingi tomona organisme ya ba droit de l'homme et telema na tina ya likambo oyo soki ke pousser papa oyo na démission tokosepela ye nde moto soki lelo likambo ezali akokitana na président ha Congo ezali na chance te à bon entendeur salut tokobanga moto wana te tokozwa pouvoir wana merci